Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolo de la vie. Mr. Siatol. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gen tolo de la vie. Avec Adil Odolé, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazara moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolo de la vie. Papi Gen tolo de la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Voilà, très chers abonnés, chers amis, nous sommes encore là avec votre émission Oyobosa Kolinga Mingi. Nous sommes encore là avec notre vieux Eddie Mabungu. Donc, tout ça qu'on continue. Je crois que ça c'est la 3e partie. Il y a émission Nabiso tout ça là, on vient Nabiso Eddie Mabungu parce que tout le bail qui est CV. Il y a notre couleur tout ça moins costaud. Alors tout aussi ça on a c'est-à-dire il y aura des séries des émissions où tout ça là pour que bah couleur tout ba miko ba comprendre. Là je tiens à préciser na bande comme ça baza ko c'est un peu ko tenir en rigueur na voyemba. De toute façon à la base ngaza na chanteur mais au moni à chaque fois pour garder bah note et c'est c'est-à-dire répétition à tout le temps. Hein, tout le temps, il faut répéter. Parce que les musiciens sont répétés, demi-temps, on est dans normal. Alors, si tu as une rigueur, peut-être Naza, écoute, fort. Il faut écouter. Merci beaucoup bien à Lyon. Papi Gen ça l'album. L'album est déjà pas vieux sec bidin ça. L'album est déjà, je crois que vieux, il dit ma bonne à gratter. Donc voilà, dans tout ça, on peut se faire Sabine. Nous avons que là que Luka Mutumo boya ya kate, ngamo na chanteur, bah voix ne sont dans la langue. Mais bah des mythes sont des mythes. Veuillez me comprendre. Donc moi je répète, na répété à sauter. Ça fait un bon moment qu'il na zoa temps qu'on répéter, mais l'appétit vient en mangeant. Hein, malé petit et Kozonga. Voilà. Merci à Washington, Eric Chimono, Capelli Authentique, merci. Puis le Agostino Massosa, Papa Social, merci. Jérimo Mana Canada, merci. Bon séjour à toi. Il paye Diego Kao. Ah, il paye Diego Kao. Flat Hotel Ndouendin, bon séjour. Merci également à Zinago de Makulusu. On a Zana, Kulutu Nabiso, papier de carte illimité, formule à Souka. Merci Nayo. Pourquoi pas, Tojala Jala. Il y a dit Mabungu. Oui. Mbote. Bonjour, Papi Gen. Boni. Malam Mouke, mon ami Soussou. Donc, pour nous reprendre, Oeza émission, il y a Tolobe la vie. Voilà. Mais Tolobe la vie, Tolobe la awa, par exemple, en tant qu'artiste, musicien. Donc, Tolobe la vie, il y a Makambo Ngai na vivre. Voilà. Oh, c'est la vérité, c'est ma camboté qu'il y a quoi inventé. Parce que passer vie dans la musique. Oui, ça fait 53 ans, donc qu'on raconte 53 ans la musique, n'a pas ma camoussou coutou, et zo les canazos le bangoté. Belé, zo les canazos, na moyen rouloubango na ba émission, ils athées. Mais Ndambo Bozo a déjà une ouverture pour na koye bakamoa, ma camongo de bando les cas. On est à Molaï, mais bon. On essaie quand même, il y a Copé Sabato. Copé Sabato, information pour moi lumière, pour moi doute, si. Biso ba musicien, d'un cas na lobaki mbalo elekaki. Toye bani penda mingi na bato bazako yaka ba musique ba orchestre ba kota na musique na biso ba yebi wana mutu boy mais ba mususu o bazali ko kota kate ba yoka kara banzembo ba yebite nani abeta kapo nani asala kapo voilà donc voilà biso ba componio surtout e bimakate na ba orchestre donc toza ba mususu to kundama mais tozali voilà na olinga bato banda Ozo nanu lindanda. Na ozo nanga lindanda. Papi Gen lindanda evanda nanu awa na pesa nanu mwa bambote na bande ko mususu oyo o baza ko senga
Et ça, moi, pas si pour nous, qu'on ça bâtonnion, surtout, nga na yebi, c'est difficile, c'est difficile. Ça passe. C'est difficile. Na mususu kutu ya kati ya libota na nga mususu kutu na zobosana. Ouais. On a un petit frère nanga azaka drummer na zaiko. Oba benga machine madaka daka. Ouais. Atikala na Los Angeles kuna. OK. Logilo. Ouais. Logilo machine mandaka da. Leki nanga suka ya mama nanga. OK. Na bosa ni kutu ko dédicacer. Voilà. Na pese kaka. Logilo na kati ya state kuna na Los Angeles. Na ba master na yo kuna tout na pesibino lo sako ya koleka kaka. Voilà donc et puis aussi petit frère nanga musa vandi na Angola Pablo Kimona et aza musicien azaka petit nanga leki nanga ya famille to botami tata moko mama moko et puis naza baninga ebele ba petit nanga ebele Jacques Kuyena petit frère Kuyena Mujita aza na Toronto. Samba Mouté, Samba Mouté, Samba, l'ambassadeur. L'ambassadeur Samba Mouté, pire petit nanga wangwara Debu Yolo, Debu Yolo Mobimba Nenge Zali, bango moko bayebi yango, na pesi binonyo surtout en passant, na ibandelika po, na lingi, kenda malamu, mutu moko yo kazuwa te, so batangi kombonete, so na tangi te. Donc c'est que ngelo batek na lingi yote mais les abinonyo surtout boza bande konanga Debu Yolo Mobimba en passant na pes binombo te ya ebele bon Eli Transport moi nanga Pierrot na société na transport na Simon nzamba pesa binombo kasinyo surtout bo continuer musana bino kitoko na pesi susu Neveu nanga moko avani na Mbujimai, Mwembo Jean, autokufela kutu mwasi ba condoléances makasi, courage, oza kana courage, na ba jamana oza nango kuna. Donc esengo ya trop pona lelo na ndenge ba petit nanga ba Debs, hein? Ba Debs bana king, Debs oyibi Debs, grand frère Evoluko, wana ba pile petit wana. Hein? Ba César qui saura. Donc, ce qu'on a bakija, baleke bele trop. Donc, na bosa ni mutute, bino na lingi bino, na pesi bino bamboti ya ebele. Donc, bino surtout na Marseille, bo ba yebinga bo yamba bambote. Jafar Chaku mama Chaku mama Chaku mama Nene Jafar Chaku mama Ya À la guitare rythmique vous avez Anto Deden Denewade Deden Hop. Ok. À la guitare basse vous avez Dada Kome Ya. Ok. Je me présente moi-même.
Yaedi Mabungu, le chef d'orchestre. Merci. Ok, je m'en vais tout de suite vous présenter ma Croix-Rouge Baye, l'attaque Croix-Rouge. L'attaque Croix-Rouge, l'attaque Croix-Rouge. Oh, Lokisambula. À la batterie, j'ai oublié s'il vous plaît. Aimez nous. Je vais vous présenter maintenant la composition des chanteurs. Au micro numéro 1, vous avez Dindo Yoko. Au micro numéro 2, Djengaka. Djengaka, Espérant Pisangani, Espérant na Chakara, Espérant na Chakara, Espérant na Chakara. Ok. Ok. Au micro numéro 3, c'est la première carte. La première carte, c'est le pape Joker. Yeah. Au micro numéro 5, 4. Au micro numéro 4, vous avez la voiture de luxe. La voiture de luxe. Benz Bosiana. Aboubakar. Merci. Au micro numéro 5. Juna na Tatana Sati. Juna na Tatana Sati. Tatana Sati. C'est un patron. Toujours à la guitare basse, le patron Joe Mali. Nous avons encore un deuxième tourneur. Les petits cachés. Les petits cachés. Malaco. Applaudissez s'il vous plaît. Na Canada, na États-Unis, partout et pas Bozali, na Pesibino, na Lingibino, surtout, mais moi, autant à Bakumba, surtout. Exact. Voilà. Mais mère a parlé, puis na Bossa Rakayete. Toujours. Ah, on a pensé donc, Motemati. Maman Clo. Ouais. Maman Clo. Ah, mon quoi, il m'a capable, gagne, tout le la vie. Voilà. A fait chacun qu'on s'accorde pour y avoir moi, il y a mère triple. Ok. Tracy Kapapi. Ok. Na bossa na kié à l'obé. Papi, tu m'as vraiment oublié. À l'émission de Papi Gaine que j'aime. Ok. Mais non, ma princesse, je ne peux pas t'oublier. Elle a quel âge? Elle a 13 ans aujourd'hui. Ah, c'est Kakoli. Ah ouais. Elle a Je te 13 ans. salue, ma fille. Oui, Ouais. tu vois, hein? Papi Gaine t'a salué, hein, Tracy. Oui. Tracy Kapapi. Ouais. Voilà. Voilà. Ok, maintenant donc, Tobandana Bisso. Voilà, aussi maintenant guitare déjà, Simba. Ah oui, c'est vrai. Simba Lindanda. Déjà, nous avons invité Bandekonyo Sobolanda, Ndekonabiso, Thaïs Kelele. Samedi, on a Milulu, on a Saint-Denis. Thaïs Kelele. Thaïs Kelele. Pour une précision. Tous les Canabiso,
mama, ninge tate, ninge mame, ninge chere, ninge ani, 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 hazangate, 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 miri, 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 yanga, miri, 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 nanga, miri, 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 miri. Aïe, 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 aïe. Ah. On est aquí Babiloko ya tangora. Oui, mais yo bino kanga Kinshasa. Ba petit nga musuba utaki bakini banani bazalo ba ah soko beti partition wana te ya titi na orchestre ba zoyo te ngalo bo. Ngana ngo mona ngo eloko moko eloko te mais esali nango. Ouais. Alo ba musuba alo ba te ah zo kasimba kingwa. Basimba Gagouate na babiloko mususu oyo ezali naturel. Naturel, voilà. Ezali naturel. Langa star wana soko mutazaki na gwa ezalaki yaye moko personnel. Mais à la base il y avait du travail. Musala nde lubaki likambo. Ah bon. D'accord, kende lisusu par exemple tokota na pasi nanga liputi nyonso enzuluki na nzoto nga na lemi nanga mama Voilà. En tout cas, merci Yaidi Mabungu na lobaki. C'est quoi le pays on te sala? Donc Nzembo pe na beta yango mais ça fait bambo les belé hein. Ouais. Depuis 85 tilelo mbala liboso na ko beta yango suko lokola par exemple en public. Ouais. Deuxième fois na ko loba pour concert mo to beta pe na Londres ba invité qui a fait aller voilà déjà papa à Sakufi, bien roche à Sakufi mais to kono sangana ba na baninga mususu otikena na banko na kutu ba mususu to kutai banko na ba chanteur to beta to yemba na bango lokola o ya buta ko fanani azaki na Nzaya Dio to répéter que t'es pas naïe nanda naïe azaki garçon gentil très bon chanteur to zaki susuna chanteur mususu to takinaye awa il y a Binoga et Afriza. Non, il y a Afriza. Il y a pas de invité qui est là parce que les musiciens qui sont Afriza, surtout, ils ont des moyens pour s'engager. Pour comprendre qu'il y avait Modero, il y a aux États-Unis, il y a Asari Kopwana, mais il y a beaucoup de Azalagate. Ok. Donc, il y a un groupe moto Sangisi, na film au Canada. Petit Gladys, Zoé Mbappé Mikolo na monaka azo chacha babu petit wana yemba ki yemta sipo na place Ambiliabel. Donc l'album on to beta album Ambiliabel. Album wana ya 85 wana ba liputa moko ba Beyanga ba Sauriako ba nsembe zaki belé na série wana 85 poto yaki on a vu Dino Yakate hein? Dino Yakate. Ok. Dino Yakate. Donc, c'est lui, on a donc donc il fallait qu'on tâche de jouer. Il y avait la auto botamona naïe mélodie. Bishopé to yawa. Wana ye aza wa to zakina film ko aza ko yemba na place na Kisasa to yakina ye. Comme des alaki
nani bozwaki mpona baconcert te ezalaki nakutaka ye na frisa fi yango déjà te na bibo aboyaki ne mpona baconcert toyaki orchestre ya frisa tovoyage okuta yebisaki yango na émission eleki tokendaki na braza tozwaki mwa matata ya koya kovoyage ya koya et puis le tokomi kutu tobetaki concert moko na mairie de Montreuil concert yango na mairie de Montreuil ezalaki mwa matata parce que tokomaki le même jour le temps tosukula banzoto tokoma à 19h le temps tokoma na mairie de Montreuil tokende hôtel tose changer tokende l'air elekaki trop bazongiselaki bato batike bazongiselaki simon azongiselaki bato batike et puis toyei kobeta le samedi prochain donc tobetaka kaka deuxième jour yango wana mpona bato basepela kaka bilabel tout ça tout voilà donc banzembo uti oleka baalbum wana nga nabetaka yango nyonso mais ça fait que depuis wana nabetaka so banzembo yango te mwa loboko ebunga mwa moke et puis banzembo yango nasalaki là-bas, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. na beta kango na accompagnement et puis na ko beta na ko tchaba ba guitare ya kokotisa parce que ba chanta kabiso les fois pour changa na cha guitare na chaki moi solfège et puis na ko beta PC7 mais nazo se rappeler sous penda na ngoto sifona yoka ko yoka après mais ba zembo wanangam na beta yango en tout cas, il y a une bibliothèque. Voilà, donc na beta banzembo wana bo moyen ko tia preuve penza ezate na beta bino ka moko ko tezala moi ba kaka muke mais bon voilà donc eza banzembo na beta donc na beta ngo kala pe na beta kana ngo na yemba ka ngo pe souter na banda. Mais c'est comme banzembo beta quand même aux quand même rémunéré na banzembo. Rémunéré oui. To sangana ka awana na ba ninga ba bro ba maïka munam lera zalaki awa biso to sangana ki groupe nyoso to to kena sa déclaration na spedidam non na spedidam pour spedidam apesa ka ba droit mécanique ba droit d'auteur eza ba compositeur donc tu vas kende na sa scène mais biso siko spedidam apesa ka biso ba droit mécanique ndenge ba yokela ngora ba radio ndenge bazo kabola loka to mi komisa pour na biso nyoso to déclarer to laksaki ba nzemo nini to beta na rochero na ba signature na biso nyoso tout même dino pe na kanchi to zaki na yepe to sangana ka biso nyoso tout ba mission wana le to zaki biso nyoso awa to kende ko to mi komisi na spedidam na pesa biso moi mike ko ya de temps en temps voilà na tsangino que émission oyo ezali émission moko to bando kende boina kulutu na biso pona tolakisa bino voilà tolakisa bino makambo ngo ndeni ezalaki po moni kala nde mte sala lelo kala esala lelo donc sans kala melelo ezate donc faut tozonga mwa nsima po toyeba place tozokende alors meta biso no sikoyo na langa star parce que tosuka ye wana tosukaki na langa star jour wana eyalaki oyo il fallait to voyager na Boloko voilà toya na Poto bose ko tapesaka ba instrument alinga ko pesa biso ba instrument na langa star na simaya et Boloko mais tout justement makambo ya ko bima denewa de lokola zaki na moi secteur na ya bato yo bazali ko sa ba recherche bakena o mona ke langa star nge voyager mais bato mususu ba ko tikala ba ni tout ça tout bon ba voyager na bango bazongi le bazongi wanga na longena nte na langa star malgré ba biloko nyoso eleka ki passer na pesa ki c'est o ba manka ba dindo yo na ba Boloko ndenge ba swana ki Boloko commune kumu ba ni tout ça tout ay ko zonga na orchestre allez après ba yokani ba voyager ba ngonyo surtout menga na tikalaki ko tika na tikalaki la ngana sala mo mouvement mais bon simbakate après les bazongi espérant que lukanga na ndaku vieille faut zonga mouvement na boye ko zonga mouvement pour na pesa ba condition na lobaki mbalo eleki et puis na ke braza na braza na kutani na yulu na bete pas na yulu na 83 85
bon kuna pe susu mwa mindondo ebimaka na kanisi na sololaki yango mwa moke awa nazwaki bainstrument nayaki nango todiscute na franco mpe alobi nanga bon du tout wana na nyonso nasala betaki yango basimbisi yo guitare basimbisi te nasengaki kaka bino eske nakobeta apesinga mpe guitare apepe rocha bino ozela ye voyage ezoya donc voyage yango mpe esalamaki voyage yango esalamaki bizarrement c'est-à-dire que nga nayebaki na nga makambo eza koleka déjà te na kati ya mouvement alors lusiki ata ayebisanga rien même roche pa ayebisanga rien ke bazalaki na baproblème na dino c'était pas mes problèmes à moi c'était cousine intérieure donc nga nazongi lisusu na frisa sina longwaka na 79 yaye naye kozonga su na 85 kozonga nazongaki sikoyo nde naye kokuta mindondo wana ya dino na rocho naye répétition bonaye kokuta bato baza te père alete moko ya rocho aza kovanda wana na sebene alobi nanga kamata guitare wana landa baninga na bichingobila tozokende braza alobi te voyage ya poto roche alobaki nanga ke na voyage ya poto yo okende te sikoyo ndenge nini yango donc jour moko boye na ntongo nakende kozela roche parce que mwana nanga liboso mare triple azali kobela na ntongo nakendaki na seben mpo ye il faut ya na ntongo lere yayaka na seben wana mpona koya kopesa badirective ya mosala mpo soko abimi ozwa sur roche kozalaka mwa mpasi alo vie roche ifo tongotongo alo nakendaki na sebe na tongotongo nakomi boye roche azomela skol bango na lusikia leka nakoti na kati ya lupango na ntongo wana ye bando obenganga brazzaville mpo lokola nakendaka braza bando obenganga brazzaville brazzaville olongi likambo kombo no ekoti na liste kombo nango ekoti na liste bon omoni lero na tolaki mpe na mwa kondima ya bosanto nasalaki mwa bagene mpo de façon ke roche atala nano nzambe atala mpe likamokana yo akota lo likambo na yo nasalaki jeune à 7 jours en tout cas nasalaki vraiment naomelaka mai parce que omonaki nona okebase esimbi te okebesimbi te siko bango bakokende potole bakozonga bongo tokende états-unis te nzambe nanga atalelanga likambo oyo nasalaki mwa bajeune nanga 4e jour ya jeune roche alobi nanga kombo nanga okuti bango na ntongo baomela skole bango na mokongo olongi likambo brazzaville olongi likambo kombo no ekoti na liste nga alobi kitoko mais nayebaki te jour nini yango tokovoyage nga nayeka répétition apesinga mpe mbongo nake na mwana explike ye kana nga oyo nayelaki na tongotongo explike nga kana nga alobi bon kamata oyo okende osalisa mwana alors le lendemain le nayaki mpo na répétition sake nayebaki voyage eza mokolo yango ezaka jeudi nayebi mpo na répétition nakoma boye o nalanda na beach mobile tozalaki biso na kaber oyebi kaber trompetiste bango mpe napesi ya kaber napesi yo mbote bono répété nini na bapokwa bono répété na baswara oyo nakendeki hôpital te oyo cestadire mokolo waki répétition oyo ezali surprise ya voyage répétition ezalaka erani na moi na ntongo kasi te na ntongo ya jeudi wana na ye donc sopo oyaki no mpe répétition te nde mais nayebaki mpe makambo ninga te peut-être baninga baya kodukanga ntina ndako ok parce que toza kokende wana dino abetaki croix rouge epai ya roche donc afinaki bouton quoi abinga voyage wana na kodie te sikoyo oyo ye na o comme par hasard oyo répétition na ye répétition nakoma boye na répétition tozalaki na kaber biso mibale toyokuta répétition eza te bamusicien mpe baza te mais likamangaka mwa quelque chose mpo ata bakana epa ezali nayebi ke kuna eloko na ngai ezokota na kovanda na ngai na bandobeta na ngai bon sikoyo nakosenga vie mpo apesanga parti oyo etikalaki mpona kende ofuta deuxième parcelle apesaki avance nasisa niongo na nga nazwa appareil wana ya cinéma etikalaki 2500
ezalaki ya 16 pouces donc bafilme oyo tozakolakisa na kini donc ezalaki na moyen ya kosalela yango. Alors nake nasengi ye mbongo, alobi na ngai aza na mbongo te, akopesaka biso mbongo na Nice. Alobi me okopesa mbongo na Nice, ngai nase napesaki déjà na Pigalle kuna nakende komona type moko atekisa baappareil ya bacinema banini tout ça tout, napesaki déjà 2500. Donc etika 2500 il faut nakende ozwa appareil na ngai wana mpo tozonga nango kini. Alobi en tout cas je suis désolé, mbongo nakopesa bino yango kaka na Nice. Wana ye déjà asa yokani déjà na Mobutu alobi akozonga ake Nice alongwe Suisse ake na Nice. Donc na Nice kuna epai nde akozwa avion na ye mpo azonga Kinshasa. Donc sikoyo Roche aprofite na nyonso tu wana mpo tozonga Kinshasa na nsima ya Mobutu. Omoni? Donc ezalaki ndenge wana kopo esalamaki epai ya Sakombi inongo moto akobetele bakopo mpo bavrai bamaster. Biso toyebaki te. Ekomi joro okende Nice wana ngai epesi nga colère na Abro. Biso na Abro totikali na Abiba. Biso misato wana. Tolobi en tout cas. Abro akimaka na suite na Nice. Oui, mais wana Abro akimaki na Nice osoka lisolonga na zoloba te. Totikali biso ngai nake Nice te. Ok. Leba Abro bazokende nga na tikali. Abro biloko ne pe akendaki nango na biso te soka kenda biloko sopa kenda nango te, mais boule ya laika ka akende. Mais c'est akimi na. Voilà. Ah donc bolinga de boule je bino bozaki. Tolinga ba boule penza te. Donc le mtabu décider na kati. Parce que tozaki biso sur la place moko. On sait jamais sur le web ça o ya ko pesa di solo. O ya ko beba. Donc na tikala na passeport nanga. Na tikala na passeport nanga parce que Roche azaki te ke abomba ba passeport ndenge bato mosusu basalaka wana te. Passeport ezalaki nanga moko. Kamona na passeport nanga. Nakombo na yote nakombo nanga. OK. Nakombo nanga depuis 85 depuis 89. On a kotaka na Friza. Le passeport. Mabungu ntona. Mais ba yedi mabungu ntona ebele ba voyage. Ba voyage na sima. Ba cacher belé, ba entrer, ba sortir. Ba sortir ba ni tout ça tout mengana kipaki nanga ngote. Pour le ko nga nazaki nanga apte. Passeport ezaki na kombo nanga. Et le kana ki direct quoi. Moni. Sikoyo na poko nango Abro azongi. O ba pisi ba mbongo te. Nalobi ah bon? Akimi na Suisse. Akimi na raison. Yango no moyi na kenda kiti ah ya idi tika. Yerosha abeti biso ba virgule na kuna do. Na moyo ko soba ko tata ba cadeau pona bana ya la kiti. Mbongo na lakini naona soba ki mo ba cadeau na pesa ko pa vient nga moko ya saxophoniste azaki na biso na kachabu. Ye pire vieux. Pire vieux wana na zolo bana ya saxophoniste vieux Gérard wana na sina tangela tiyo ye la première émission. Oye mtaya wa zonga pa basoki vangu. Kwa memanga pa Givano. Voilà, vient na biso na vieux Gérard to zakane na ropa mambo, yemta memanga pa ya Givano. Donc azaki pire vieux ayeba nga bandakala. Na pesa ki moi ba robe na somba ki pona bana tout ça tout moi ba sapato po azonga nango po akinopesa epa ya madame moi koli loko madame lopa on a banga ki tipka Gérard ayeba ki tipka malamu pe ezaki lopa ngo place to robeta ka musique place mutako bongo voilà donc moi ya bossa na exact donc na saba moi ba koli nanga epa ya Gérard na moi quelque chose na nebi shooter monta comme na tindaka mais na tindaka moi possibilité on azaka nango de na monde nganga lobi bona que nous appareil nanga et na que ko yebsa ndele wana ke mbongo mona nte azong selanga parti nanga et puis na ke kuna mundele ba contrat na ba ndenge zalaka abinanga bon monsieur écoutez moi je dois récupérer 10% de la somme que tu m'avais donnée à 250 nazi 2250 2250 il y a 950 wana bon ça n'a pas mingi
yango navandaki nango sikoyo na bandoluka epai ya kovanda bani tout ça bapeti na ngai yolo bazwi nga bapesi nga baplace ya kovanda bani tout ça babwakisi ngai ngunda babwakisi nga kingunda bani wana makambo nyonso wana nazoyekola bapeti na ngai nani oyo nazopesa kutu mbote nani Petit Nkasa Ebu na ba Raoul voilà bangonyo surtout wana ba petit voilà service voilà service bangonyo surtout wana ba petit nanga yolo wana ba wala wana bazaba petit balabala moko na biso Bukavu wana bango to yambanga na Paris awa vie boy na boy tout ça tala izaka boy tout ça Boaki Singa, tout ça, tout. Petit nanga mosusu koba, alobi vie, ko tambula boye, nala mo zwaka isika moko obano vandaka. Na ba petit mo bava na libouger kuna, na place obano vanda kuna. Puta ovande pa na ko vana na greening susu, ba petit wana ba wala bango ba ki bango nyoso tu ba ki na moi ba shimbek moko boye bon eto banduvanda wana biso nyonso tu ezala te alonga na manovanda na grini epa ya docteur Mabungu docteur wana kokani bakombo Mabungu betwaki bandeko te ok voilà mais lokola ye azalaki fanatique ya Friza donc abenga nga na bandovanda epa na ye biso na Abiba chanteur mais peut-être soko yebi Abiba très bien voilà Abiba biso na ye bandovanda epa docteur wana mais docteur tout le temps bitumba na mwasi na ye tozako yebaka te eloko nini bakobundela okende mwasi wana alingaki biso tozala pale wana te ok no babitumba wana baza kobundaka mpo na biso après baboule banini tout ça tout masolo naye kokota na libourgie kuna naye kovanda ipepi nayebi te soko papi ipepi tozako kovanda bango na lupango wana que son âme repose en paix voilà son âme repose en paix papi pepi camarade ne moko dodo akouta Marseille auti Marseille alobi ke na Marseille kuna kutali na petit nanga moko boye tovanda na bango balupango ekangama nazopesa ye mpe mbote François akomaki boluwa bango benge boluwa aka chauffeur nanga azakomelanga bainstrument yalangalaka star oyo azaka na taxi bis napesi yo mbote boluwa pire petit donc alobi nanga boluwa aza na Marseille ayokaki lisolo na yo ke nga ke bovandi na batoto ipepi awa banini tout ça tolobi vie wana ifa yaka bakota Marseille nde kokende nga nakendaka Marseille kovanda na Marseille nasali 16 ans kuna nabengisi madame na bana baye avant na Marseille na Marseille nasali 16 ans kuna naye kozonga awa na Paris na région parisienne na 2000 non 99 yo mpepa makasi wana ebimaka ekosaka banzete ino voiture kutu ona aka nango série wana Renault 14 moko boye nayalaka nango ezwaka babulu wana ya mabanga wana bavitre epasukaka nyonso tu assurance ezongisaka bani tout ça tout naye kozonga région parisienne na 99 nde esika naye kozonga susu awa bon sikoyo tozwana mwasima moke Mbilabel anda jouer rôle makasi en fait elle décidait aussi anda kokwesa pe bino kokwesa te c'est-à-dire que toloba en coulisses peut-être mais vis-à-vis Boïté elle n'était pas une personne qui venait pour décourager ou bien kokumisa musicien na kati ya bato mais jour wana salaka mwa intervention moko ya kosala ke nazala na estime que Véroche apesi nga valeur na 3000 wana ngai nayebaki ezalaki 3000 te donc nasepelaka te mais est-ce qu'on a le droit osola na Véroche anda sa non Mbilabel azalaki bien na bamission nyonso te mpo na Véroche anda otya mwa jalousie non jalousie en tout cas nayebi te soki azalaki otya bajalousie mais en tout cas Mbilabel azalaki bien na biso nyonso surtout natikaka kozwa ata problème moko te le nazalaki kutu na braza so nayi kotala madame lokola bazalaki nano na tipika wana ayebaki mwana na ngai liboso mare triple mama
Tracy Kapapé. Ayebaka ye. Ayebaka ye. Oui, azako memaka kutu mwana nga wana Rosette wana. Mwana kitoko parce que apota bakatala mafuta matama mine. Laki aimé na ba testo azako linga mkomso na ke alobi mono azaka mwana yo. Ye di mono mwana na yo. O kombo ye di batu bapesa ngango. Eza ba yondo sister. Parce que bazaki bana quartier na biso donc bango muto. Na grand frère na bango Tostao na Suisse. Pire petit donc voilà. Tostao. Donc bango muto apesa nga ba Siko au dessus devant na Mikili bon siko pendant tout ce temps relation on a virus et puis au continuer qui siko ko betandoule ton. Oui, na continuer ko betandoule na Marseille na orchestre mo tout ça là kuna bana Marseille. Mais tout ça là ba enregistrement té. Na orchestre tout ça ba enregistrement té. Mais tu na ba demukuse. Demukuse la yaka demkuselera yaka bazwaka moyen ya kuvanda kote ote bakitaka na Marseille kuna na baninga bango bana boma baza mwa ebele kuna nde sika na yako yeba demkuse voilà demkuse to bano betane na orchestre na bana Marseille na camarade ne mo bayaka ne Gina pe akufa demkuse pe akufa siko on a Mikili otikala wana otikala intervention teo banzonzingi studio bani si na koza ngwa sima mukele na zaka na braza na sala pe banje mususu à part kamikaze na sala banje na vie Pamelo banje boy akilo il était une femme cousine à moi devient sorcière na ba asitu bani nyoso na ngam na beta ngo tusaka 4 titres 4 titres na studio ya UAD na accompagné ka vie Pablito Pamelo Muka na album na ye moko nazali et puis le na ye wale na tikalaki na saki sous album moko na vie Fanfan auto kufa na Londres azaka monsieur Gémélation de Kaweo ezaki nzembo na ye azaka monsieur au jazz vie Fanfan soliste na sala pe album moko na ya me ba titre banzema en tout cas na biango isuté alinga okuti ko bengisa nga na Londres pona kende ko rejoindre ye pour to continuer ko beta ensemble après l'enregistrement to sala na ya le na nga kende na ken ambassade ya Londres pona zo visa a compliqué nga pour passeport na ngetikala kana un jour poésie là donc il fallait na zo visa ya un jour il y a Londres et puis Nazonga Kinshasa ambassade de Pesenga ordre wana Nazonga ticket il y a Paris Londres Kinshasa ça renga compliqué malgré prise en charge des alaki au via tinda mais boy là ngai alors bien natikaka parce que c'est pas la peine quoi navani nanga bon awale natikalaki bon banze bwana silisi pa na ye na salaki pe album nanga moko bon salaki album nanga bon malheureusement na ye na ngoya wate na habité batata la ngoka na internet na YouTube ba mona so ba beti mobile ya gazé so beti mobile ya gazé na YouTube au mona nzembo nanga moko wana ipi ban Afrika ngamo na yemba biso na biba arrangement nyo sto ezaki nga moko na betaki ba guitare solo accompagnement pe banjo mususu na benga maika betelanga guitare na nzembo moko solo yamba bassman betaka bass na ba camerounais moko boba yaka ba betaka ba tompe sikoyo analyse ni oyo sala na nyoso yo va na bango pembeni wana parce qu'on va presque dans la mission nyoso presque ce qu'on analyse ni yo sala ya rova pembeni na bango nyoso baza ki mité mala moto esprit moi kana yekota bango nyoso non esprit kana ndengo zoloba esprit kana nini ko zala par exemple na musicien biso ndento soko lobi ba chef ba chef ni na olobela ba musicien te ba chef ouais bon na ba orchestre nyoso na leka ko banda na banda musique na mona ka ba déception kaka ba chef nyoso ah oui presque pour ko banda ro comme on a 69 ans 19 ans
mais vieux wana vieux rossignol alors futa biso bien 21 zaïre 21 zaïre yaki mbongo ebele donc okobimaka na zaïre na poche donc si banganda kisasa na taxi pe vandi na libanda ezozela yo pour les wana kozomba primus moko ezokokute 1,15 centimes donc 15 sengi bouteille à primus 15 sengi donc si oza na 50 makuta na proche na yo oza gang osomba chaussures tous les jours osomba pantalon tous les jours en tout cas les wana na 69 tozalaka vraiment etikali ka moke naki nozwa nasomba vewe etikali ka moke donc naki nosomba vewe mpe orchestre ekokufa donc il faut que nopesa bango baavance opesa mpe nini oyo babenga fiche de paye tout ça tout lakisa biloko wana nyonso po bandima kopesa yo crédit ya voiture bon lero wana toyaki na mwa basolex bavespa bapeugeot banini tout ça bamobilette mais sikoyo na bato nyonso ovanda baodomona mambo oyaki nasuka nango ebebaki mais l'idée ani azali mpena na esprit akanai makasi mpena oyo nomona mpena oyo mpena kochange te kanai te eza kanai te ezali question ya naloba eza kanai te eza question ya manque d'organisation quoi ya bato oyo batalaka kaka liboso ya zolo mpo bato yango bamikonzi na biso nyonso tu oyo naleki na baorchestre soki bazalaki na vision ya mosika mbele baorchestre mosusu wana mpe ekufa te pourquoi est-ce que baorchestre eza kokufa parce que vision ya mosika eza te c'est comme aujourd'hui ndenge baéglise etondi kuna na kisasa bato mibale so bayokani kaka biso bakongole so tosali biso na eloko moko boye nga na bando oyokela ozwa papige nazozwa to koleka nga difo nalongo na nga kaka tozwaki 10 000 ye azwini azotyaka kaka tone nalongo na nga donc bato bakolongola na baensemble bagroupe baorchestre banini tout ça orchestre nga azalaki kondima makasi ezalaki empire bakupa bazalaki na vraie organisation parce que bazalaki koyoka vieux José Dilo parce que José Dilo azalaki mutu moko azalaki comptable azalaki bureaucrate donc bango nyonso tu bazalaki na nsima ya vie wana vieux José Dilo wana dilomona ye nde azalaki mpenza donc kotia mpe na kati ya orchestre wana na en tout cas nabeta kuna te mais na ndenge oyo nga nazala komona la vision nazala komona ke vision ya vie wana epuis batikala kopanzala te non parce que baza koyokela kulutu na bango makambo aza kolobaka vie wana azalaki donc un sage orchestre na bango vive kaka nde kaka pepe aye kokufa nde ekotaki kamwa mobulu maintenant banda wana banda 85 parce otika ozasu ntan okutana na vie roche boye te na nzela si nakutani na vie roche bala ebele vie roche ayaki na Marseille mama kuta asalaki liboki ya mbika atie soso ya mobimba na kati so mpe bakwanga ayaki kobeta na ile de Frioul bareservaki biso place na kati ya bato tokendaki na ye ti na ile de Frioul mpe wana bayaka na fayates na bakaye madoka banini tout ça tout nayambaka vie roche nakenda kotala na hôtel et puis topesani rendez-vous na ye mpe na beach fayates napesi yo mbote fayates bayaka na bafayates na bakaye madoka bayaka seri wana tokatisaka mpe mai toke na ile de Frioul babetaka concert moko kuna et puis mbala mosusu femme moko abengisaka ye po ya kobeta na mwa soirée moko ezalaka epai ya mwana mwasi yango asalaka mwa nganda moko boye ezalaka na cave nasepelaka nango te mais vie roche ayaka kaka nayebi te pourquoi ayaka parce que ezalaki vraiment désolant mpona place wana esimbaka te tozalaka wana kutu na bagarçon joueur ya Marseille nani mondele non mutu mwindu bajoueur na Basile Boli esika na ya koyeba mpe Basile Boli yango wana tosololaka na ye trop parce que lero wana
langa star c'est ça déjà succès banjembo langa star lera yoko ikingamu na beta kailo kona tididiti comment donc vrai to comment que ami na ye baji boli na soirée wana mais na sepela kate viero shnega ki kopeta na soirée mo ezaki kitoko te fi moko braza abengsaka ye mais zaka elo moko malonga te quoi en playback orchestre ezaki te. Donc, Badjo Tchaba disque vieux, Azoye Mbepi, bon, on a dit. Sigo petit dans là, il a qui sigo. Mbonge. Wana Nazate. Wana dans Marseille. Wana Bambonge wana Nazate. Nazaki te. Nazalaki te. Mais on benga na quand même les Yazaki. Non, babenga ngate bango. Oh. Babenga ngate. Ti le lone to solo. Ti le lone to solo la wa mukolo moko pamba to solo na evoloko ezalaki jour mère nanga kufaki jour mère nanga kufaki nde jour to solaki na evoloko ayebisinga kaka masolo ya kala ayebisinga mère adie parce que le wana lokwa mère akosala mwa babwaka nzoto donc nzungu mwasani ya evoloko eza kozanga bapeti na ye bakende kuna mère atieli babiloko azalaki nango besoin mwa Thompson badamage banini fufu pour y avoir un célibataire tout le temps. Oh, tu l'es là? Ah, célibataire, tu l'es là. Oh, donc maintenant, on a tiré là, il y a bota, mais banane peut passer ma colis, mais il y a donc la éviter sur moi, c'est non, mon nom, moi, si moi, tu vas vendre. Ah, moi, si vous avez vendu dans la palais, et pas il y a un naïbi, naïbi petit gaiden, Azaki, moi, je suis mais Azaki vend dans mon côté. On va botaner sur en live. Mais botaka pe na film na aussi kuna nani bosani comme mon cher abota bana mi bali na yolo wana ba mama mi bali chondo yo kaya zonga poni nan lai soka zonga ndengeni et pas wapi la ya poto akina okamba na kisa ndeni bon lera ya kipoto awa to betaki na concert moko awa na LC awa LC. To betala concert moko wana ezaki mal organisé papa Ringos to salaka pauvre papa Ringos paix à son âme donc to salaka moi organisation mais les kanga mabe to petit caché jour ngo azaka kutu moi problème na gardien gardien so garde du corps so nan menasaka petit caché jour ngo concert na utaka kin na 2003 na utaki na zongi peut va organiser un concert wana ezaka na mona ka on pe na YouTube ba concert na mona ka sukelo ni nango oyo zalaka suko zotala ngo bozo regretter makasi nazo regretter makasi na regretter ka minka kalanga star na regretter kalanga star po ezalaki elo moko naki na mutu nanga ezalaki dernier orchestre nga na ko tia motema ke to ko kenango liboso ozomona na pese exemple omoni ba Mick Jagger omoni Mick Jagger orchestre na bango nani Rolling Stone wana baza ba vient na biso mais tu sais que presque quand ba série moko po moteur ba différence ka ba 3 ans ba ni tout ça ba Mick Jagger wana mais omoni bango ti lelo baza ensemble Bazaka toujours ensemble. Bango Bazaka toujours ensemble. Pourquoi? Malgré temps il est belé, mais Basali 60 ans ensemble kaka Bazaka. Pourquoi? Parce que Bazo Yokana bien. Moutako que nous sommes mais Bazaka toujours ensemble. Mais Bisso par exemple, Bisso langa star les orchestres donc il fallait tous attaquer ensemble et tirer l'eau. Mais to Kabwana. Kokabwana wana reconnaissance ezate boja benga ngate jana na benga pengate mais bango nyonso wana ezala lai abenga pengate mais natindelaka bango ba jour na bango ba anniversaire napesaka ba joyeux anniversaire komobeba na te nini te kobeba na eza te kaka bongo nayebi te soko nini boponi yo bandaka tobenga bango mais na bandaka kobenga ezaka nini lero ozotinda sikoyo bamessage wana natindeli evoloko joyeux anniversaire boye na boye tout ça ye a répondre te
Amoni on m'a répondu. Amoni ko na moni pendant na WhatsApp que amoni yango. Mais répondu. Ah, déjà on a la même chose. Tant que tu as numéroté, tant que ah, bah numéroté, est-ce que ça passe sur côté na Facebook, OK na page nanga na bomba numéroté. Nga na constaté na Facebook au kokota au mona date nanga naissance, histoire nangai, makam nanga nyostu au numéro de téléphone nanga ko tshongo na kacha Facebook. Mais Botswana te ça ka bongo na ebité to ça c'est important, c'est tout. Ah, tout ça c'est important. Bah petit nanga nyostu to kina bono langa star ezala janana ezala Bozi ezala Joe Mali ezala bango nyostu ka balai tout ça tout babenga tu vas bien que vie boni santé ni rien menga là na mona babilo na bango na ba Facebook bani tout ça na commentaire ka na pesa ka bambote na tindela bango ba joyeux mais ya mo bo que ta comportement na bango après si manango so natali la munke ba tango nazo ko tindela ka bani ba tinda bazo retour à la kati na ngai mais ça repère moi pas si quand même ça passe quand même na motema bien sûr. Ouais, il va péter tout ça, on bien. Mais bon, bango bamona gangote donc il ça lango no côté yango mokiliti. Ça yango mokili. Voilà, c'est comme Tabiso Edi Mabungu. Maintenant, souvenir à malam mo yozo na musique. Souvenir à malam na musique nazana ngote hein. Parce que souvenir à malam na musique yo ngal nazako sala nazako kana les ala qui na sala eloko nanga na cinéma. Ne simba. Soki na simbaka mais les souvenirs yango na linga parce que c'est lo yo ekota ka openza. Eloko na linga na prester na lobakini en tout cas na musique na réussir na par rapport à ça ça projet na eloko boy. Et sengoni ngara ko za nango et sengomo ko na za nango te. Parce que na sala succès mon côté o ko tsangala ko tselanga mbongo pona za la bien. Exacté. Na za musicien donc na tikala kaka donc komboka ka Edi Mabungu mais bonheur la musique yango na beta pendant ce combien de mbula exacté. Ah wapi na poto apo ça la groupe eza pasi bon na groupe moko na beta to beta ki ya na côté nanga kuna ya leme kuna ba garçon mindele na ba mindu ba ivoirien to sanganaka ba biloko on pesa na YouTube mais bon et ça la penza ni tapage te mais to meka ki me simbate. Mais tu as une question, on a bien fait l'occasion de il faut l'occasion de te mettre concert à LC on a après si maintenant zonga qui il y a mon ta décidé aux zonga pourquoi tu as sur le côté petit no bena yolo bena ma solo mais ba bibi no ba yolo bolinga loko bana matete na lobby bango nyo bana njili na lobby bango nyo surtout ba petit nanga et tu m'as dit mon yolote jana na mona yolote jana na yaka azoko yana ndako ngape nazo kende pa na bango bozi ana bozi kaka nde loko alungwaka akomaka sikoyo ba kote ya matonge kuna nde ye ninte to sala ninte ke ya kokuta na ko solo tout ça bon muto to ona kenda na ndako ne o yaka sikana na langa star ezalaka Roxy le Roxy yaki ba abando futela ndako mona yolo wana na sena kenda pepa na emezaki na compte ya makambo ya musala ezaki te na compte soki ya nini le nakendaka mpe epa na ye abingisaka mpo tosala nzembo na ye nzembo nde moko abimisaka na langalanga star nakotaki sika nabosani titre ya nzembo yango mélodie quelque chose comme ça madadi nzembo ya Roxy wana nde abenganga mpo tokende tobongisana après voilà et puis nalanga star tobetaki susu mwa na popolipo ndela yaki tobetaki na ye nzembo ya Gloria Mangasa tobetaka na banzembo na yango ya suka yango wana presque Gloria Mangasa Gloria wapi Gloria non wana eza nani Mangasa azaki garçon moko azaki changeur de monnaie et tout ça
Qui garçon Kazaki ko Gloria Mangasa Zaki nzembo nani yango. Il y a Dindo ou bien il y a ouais, il faut aller à Dindo ou bien Espérant. Donc c'est que les musiciens congolais en tout cas Mawatro. Non, on a la collaboration avec les Congolais entre nous et Zalaka moi parce que Zalaka pour les musiciens mais on a le secteur rebelle. Le secteur rebelle pour le baba la moko que nous coûte à 50 églises. Kaka batun galo balaki na église moko place wana bakaboni asali yepe kuna bakokabasuna oyo koya sima wana bakosala kana balabala moko wana okuta 20 églises bango nyonso bauta esika moko donc entente ya malonga eza te même awa na France par exemple nga nayaki navandaki kaka boye te na bandoko yekola mpe bamisala na kota baafpa baafpa bani tout ça koko yekola mwa métier naza na diplôme ya mécanicien réparateur de matériel parc et jardin nasalaka ngo na afpa ya Marseille nazalaki mpe gérant ya magasin nazalaki gardien après nayi kokoma gérant na société yango kaka wana nayaki gardien ko directeur ya magasin wana alingaka après bapesinga poste moko il y a sous-directeur il y a magasin sous-gérant il y a magasin ça caisse le magasin ebimaka comme on a le mi-temps avant et na Lidl alors sous Kanango on a commencé gérant il y a magasin moko le mi-temps tout ça qui sous partenaire il y a Carrefour Carrefour la banotinda babiloko bando comme presque moi ko si là otinda biso ngoto textaka alors na magasin moko na Marseille na côté ya Marignane na National 13 na centre na zone industrielle à côté ya Marignane. C'est quoi la musique congolaise pour nous? Ils ont matatu, ils ont musique congolaise, ils ont un mur. Baza na mur ba petit na biso. Contre mur. Non, contre mur te baza donc na mur du bosso. Donc bazo ko traverser mur en moté. Pourquoi? C'est parce que baza na ba bungisi originalité ya musique quoi. Donc lelo na mona la différence te na ba musique ezala ce qui ba wenge ba beti ezala ba faire asala moi différence mukele ra saka nzembo na ye ya vita imana wana asala moi différence makasi na lingaka vraiment na kumisaki ye quoi na nzembo ne wa ayembaka na ibite so ezaki ye bien yemba nzembo ya mutu mais en tout cas vita imana yemba ma bien eza vraiment nzembo ko kitoko à part ça orchestre nous sur les bêta au kangimisu oyokaka son ezakaka ndengemo. Or bisole to zako bêta sur qui continental et bêti donc ta fali yo bao on surtout non mais fali quelque part fali azana moi ba mélange ya ba musique azo ça parce que ma musique a mélange c'est-à-dire il y a une chose que tozo ko comprendre quand on fait une musique mélange ya ba américain na biso et comme il est comme sous biso musique la biso zali originalité venait longwe voilà biso musique la biso zali rumba cette rumba là n'a plus cette la face cette face là exact oh il y a musique oh toza original c'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire mais qu'est-ce qu'il faut faire biso loko biso baloba to sila jamais au monde français awa aloba que Charles Aznavour asila parce que banzemo na bango babeta kangoka tilelo ozomona ne biso même banzemo ko nesi babeyanga wana baliputa nyose tilelo banzemo na succès tilelo betaka parce que c'est bien marqué c'est ça c'est eza barumba c'est comme balé qui on va koluka bino to basandeni balé qui on faut baluka biso pourquoi parce que yo le kozo ya ko la chanson ozo ya ko beta nzembo mais olingi muto ya beta lolo disque net e kokana net ya wera bango bazana suka déjà bazai ba écoute style côté composition osomona composition e koza nango ndenge ko kozala mais sikoyo guitare ko accompagner il faut épais sa signification ya nzembo parce que chanteur era ya nzembo
aza na musique te na kati nango yo moto ozosala nzembo loko korako oyebi korako korako azoyemba bikolo azobeta banzembo eza un peu na style ya ok jazz basali banzembo moko kitoko korako mais c'est un ancien aza toza presque bambula moko mais na ntango wana ye azalaki kaka kotambola na ndombo petum mais peut-être bango bazali kofinaka ye peut-être po abima te mais lelo oyo Alexis Prenjak azali vraiment un bon artiste un bon chanteur c'est un chanteur originalité ça sauté originalité égalité c'est-à-dire que les compositions qui sont faites aujourd'hui na ba composition tozako sala kaleza différent na tango kala batu so basali nzembo ozomona za histoire moko bazo raconter na kati nzembo ngo batu mingi bazo ko se faire exemple na banzembo wana parce que ba vivre makambo wana mais si ko so sala nzembo ekotite na éviter ce que c'est qu'est-ce que cela veut dire les revana na batu ekotite c'est quoi qui est ekotite bon banzembo eza penza na maloba lokola c'est donc ozoka nzembo eza na signification moko boye ezopesa elenge ya amour moko boye ezalaki na evoloko mais aye kaka te mais akaboli yango mpe na bato mosusu mpe baza na lisolo na kati ya nzembo wana babete na banini biso bahistoire na bango ya banzembo wana refrain esiko so tobandi nango kitoko maji mama ozoyoka yo mpe tobeta ngo nzembo wana bete na oui ngaba babete na wana eza banzembo ya liboso tosala batantine bete na donc banzembo lokola oyo ya Jo Mali nani bakutu ezoyoka ke bazoyembela mwasi nzembo malobo eza na kati ya nzembo yango eza koplaire voilà donc eza koplaire bon sikoyo confusion ezalaka mingi moi maladie moko eza na biso bacongolais na côté bachanteur par exemple bachanteur bazokanisa ke soko ayembi voix ya moke nde aza grand chanteur erreur grave erreur yango wana donc nzembo ezali nzembo. Il faut s'exprimer. Batu bayoka. Omoni leki nanga oyo nani Antoine nani Kofi par exemple. Bon, malgré tout ce qu'il fait, la couleur rebelle bani tout ça, c'est son problème, c'est sa vie personnelle. Mais d'un côté artistique, c'est un très bon musicien. C'est un chanteur musicien. Mais style naya koyemba par exemple. Pour yoka maloba ya ayembaka ezaka moi un peu moins pasibo il faut yoka ngo mingi po omesana okoka kubanda koyemba yango c'est un très bon compositeur mais chant naye mais il y a quand même atika quand même la moli kona bino barumba wana non ba composition na mususu yangote non ça plaît pas beaucoup parce que maloba eza na kati ya banzembo wana eza koéduke te biso tozalaki na banzembo oyo ezalaki éducatif moni bachanson éducative donc oyo ezomona ke famille mobimba bakovanda pani bapekisaka mbiri bapekisaka nini mbiri non bapekisaka mbiri te bacensuraka yango quand même non pas du tout l'air ngara biso tozakobeta langa sta mbala moko te tozwaki sanction ke bobeta sukri wana te non wana ezalaki bacri c'est pas des chansons eza cri ya danse eza na kiteke ezaki eloko moko ya mabe te peut-être l'air baza kosala boye kosala bageste na bango baza kosala wana oui mais bapekisa mpe yango te mbiri veut dire mbiri ezaki bakri moko motu kutu apesaka biso yango akoma pasteur lelo eza bakri ya guerre donc mobali moko akende non ya chasse mobali moko akendeki na chasse mwasi siko atika na ndako azomona mobali azoya te
azobenga mbiri donc na monoko ya bateki moko boye lingoloba mobile nanga ye mobile nanga okenda na zamba ye okenda na zamba okozonga moko nini ye mobile nanga ye mbiri nanga ye zonga mbiri nanga ye zonga okay. Donc na sens nango yango na vrai sens nango mais lokola ezaki na monoko oyo ezaki na explication te et puis bato bayebi te eloko nini bazoyemba yango esala lokola esalaka mwa comment dissonance ou bien distinction wana ya likambo ngo quoi. Voilà, il y a dit mabungu to komina suka pona lelo mais bato ba si so bioza na savoir mingi. Est-ce que tout le monde sait l'émission mon bout le belarato ou bete peut-être qui chasse ndinga na bite pesa votre promesse ouais qui ça biso de tozoko qui ça ngana yebi qui ça très bien. Na niveau nango oyo ndenge avant 1960 ndenge zalaka et puis après 1960 ndenge ekomi. Donc tout le monde bete émission mon ndenge. Oui, to beta ba émission ndenge wana bandoleka nanga de temps en temps soko lingi to ba chez moi ba biloko wana po ba pe ba yeba kisasa parce que ba mingi ba yemi na bango pe kisasa te po biso to yebi bazamba nyonso to ya king ngai na yebi bazamba nyonso ke place oyo ezalaka boye place oyo ezalaka boye mais lelo eza sur bongo te. Voilà, je crois que nous vous donnons rendez-vous na Krout Nabiso et Di Mabungu. To bando solano makambo pe ya mboka na biso ndenge ni Kinshasa ezalaka ndenge ni lelo ekoma na nebo ezalaka boye loko boye kaka po hein tozonga moi sima quoi parce que za to ba histoire parce que to koma kate ba pe batanga kate alors dans ça livre tire ko pola mutumat ko ta ngote tout si ça biso ya Di Mabungu moi batu bambote et puis bambote na sena pesa ki déjà donc sikoyo donc ezaka likambo ya moyen na pesa batu nyonso tumbote ezate Madaka hein puis petit frère na Los Angeles continue kaka bandule nona ba makamuno za ngokuna wana ba dekonanga mususu tozana bango wana France ba petit nanga ba popolipo hein ya poli popolipo ba kaema doka ba dekonanga dinovangu mais bisonyo surtout ndenge to aller awa moya kotanga bino nyonso ya te petit abro ba pire metinanga ba kaber ba petit cachet ba moyo sto ba kaka bien quoi ba jana ba sec bidens quoi ba kutu gam guitare na yango na zo beta na voilà en tout cas bandeko bana na biso porte la polele pona surtout ba instrumentaliste hein bato babetaka mandanda to on a besoin na bino ba drummer on ba vina biso ba abro ba lekawa to on a besoin na bino boya to solo là c'est important alors tout comme la souka merci beaucoup Kulutu. Oui en tout cas quand tu joues à te donc na nyonso elekiawa donc musique congolaise et pesa na musique zéro et pesa na rien donc ngai konde na lia quand tu joues à te la musique congolaise au ngai na beta a bénéficiaire honneur mon côté malgré présence 54 ans yangoyo la salle la musique mais il y a pas le ciel dedans en tout cas c'est pas non ma musique musoso ezali par exemple le loyo au mona mutabengi yo boye bosali ba répétition semaine ou bana uta mele na futa na zoya na voiture nanga na zo essence bani aller retour bosala tam sur répétition 4-5 jours mais orchestre moto sala ka wana bafafa na 2005 hein na biso te to akina ba Stino nani mususu modeste comment on est là modeste nani chanteur moka ya vive la musique redité comment on est modeste hein? Mais comment on est bana benga mingi oye bana ki ezalaki
Lidio Kwempa. Ah, Lidio Kwempa. Na ba Lidio, ba tout ça comme moi mouvement. Ah, il y a méthode. Méthode ko to méthode. Limbisanga donc en passant ka méthode. Donc au moni to saka groupe moko to benga kango komboni ba saka kom fafa mutala ki promoteur ya eloko ngo. To benga la musique acte 2. Na 2005. To sala sorti na nanyo na salle moko ezalaka na château d'eau. Château d'eau salle moko ezalaka wana comment on dit lisusu la musique de jazz et beta kuna eza grande salle kenda kombo to beta ka wana to saka sorti wana orchestre wana et salamate pourquoi parce que batu bazaki na badoute ça dit to sali groupe mais bo tu as confiance na bato bozana bango wana parce que le wana ngana sala lokol na comme soliste ya groupe parce que il y avait pas de soliste to bandi ba répétition titi na suka ngolo to ya kobeta il fallait ba benga popoli po ya po aya kobeta banzembo viva na banzembo to répétaka ngala kobeta ba solo na ngane na to salaka et puis banzembo viva kala popoli po abeta mais sorango et pasaka bande et pasaka type orchestre on peut c'est là ouais c'est là ka bon acte musique yoko to bien hotel bon acte musique à 2 c'est quoi les qui on a besoin peut-être baya aux moins savoir pas na bino mais bah savoir biso to za nango kaka porte ya pour les quand même porte déjà pour les Nicolo peut-être que na zokota peut-être studio et puis projet moko pe ezali ya place moko mais to bando betaka musique à mindele bon wana eza concert mais un jour on a namanozo kaka moi ba mike nanga mais est-ce que so mutu moko monani par exemple achama paquet au beta pena biloko wana ka ozimo bato ba oyemba oh ngala zana ba biloko ebele na zana nazolinga na reprendre ba musique ya ba 1954 56 60 ba musique on a tango wana oyo ezalaki penda rumba impacté na zana ba série oyo nazolinga na sala mais les gens ba moyen te pour ko coach bato na studio ko benga bato na studio na futa studio na sala banzembo wana mais na zana ngo déjà na zana préparation nango na ba titre nango mais moyen ko intéressant ko bato ezate parce que j'ai une porte fermée un peu en tout cas soko lingo contacter kulutu na biso téléphone na biso yango neza affiché benga biso contacter biso comme ça tu passer yo kulutu moi to tia numéro na ezate pas za déranger donc so bengi to zwaka numéro na yo to pesi yo numéro na ye to ka yo mto benga to pesi numéro na ye en tout cas to pesa ngwa oyo abi rumbe kufa musique ezali la musique na ba musicien absolument baza contre mur c'est-à-dire liboso na bango mur moko oyo ba okoka jamais ba okoka jamais ko franchir mur wana donc bato ba yebi ndeni ba ko franchir mur wana bazali donc to pesa ba maboko yo zolanda biso pourquoi pas la vraie rumba existe encore pour musique kufa ya ko sakana mono so ça wana et comme une couleur faut pas benga moye featuring nini na bosani na raté loko muko opesinga idée yango siko yelinga omonile to ngoto banda musique kobeta na papa wemba nzembo liboso esika crio ya beta non biloko ya edi beta biloko jour wana moto zanga popo lipo jana na papa wemba na ngai nzembo liboso ya papa wemba na ngala beta na viva la musique na wangani ete donc wana ezalaki donc nga toujours penza donc chacho parce que style langue ezaki pas nanga donc ezaki chacho penza o nazali ko préparer zana na kati eloko ngo ko ya à peu près boyi baté mino musala bino so yoki ka eloko ale boke na ngona ebité na ebité so na ko reprendre en sous cha tu vois chacho ngo nani cha ezali danse oyo te combat chacho wana ezali ça Kofi de non Kofi n'est pas inventé cha-cha cela veut dire cha
Et ça, cha-cha-cha, oui, hein. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. 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 Et cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Rumba de canto de mi amor. Cha-cha-cha. Rumba de canto de mi baila, 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 oh, cha cha cha, rumba de canto de mi amor, cha cha cha. Il y en a ba rumba oyo, toyo kaka. Ça n'a rien à voir là. Rumba oyo, ça n'a rien à voir na oyo biso toyo kaka. Oyo nje ba Franco hein. Franco de mi amor. Donc ba nje mona cha cha cha, et cha cha cha, cha cha cha. Rumba de canto de mi amor, cha cha cha. Rumba de canto. Wana vyo kwa mia zoimba. Baila, 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 rumba oh, cha cha cha. Rumba de canto de mi amor, cha cha. Tozonga likamba chacho, to solongo hein, ba chacho eza eloko teke ba kofi muto ya bimisi cha 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 ça et pas inga na zolo banoke eloko na zolo ngana sala. En tout cas, merci na bandeko bolandi biso. Je crois que to yambaki kulu to nebso na lobia wa. D'ici là, portez-vous bien. Restez connectés sur tout le vie officiel sur mon émission Oyo partagez yango. Kulu nebso ozalawana, azawana, to bandozana ye bobe émission zaibé to ndosana ye. Et puis moi conseil pour na ba guitariste le pour na ba musicien ya lelo de to lobi wana donc to ndo yamba mingi pour na ba conseil pour na toluka tout ça l'effort vraiment to bisa comme musique et comme on le kaka. Moi des musiques pas tant nanyo na nini kuna tant nanyo na nini donc voilà donc merci na bino de ko bolandi biso botika malam la suite au prochain numéro bye. Mississippi, Japan, la japonaise. Fait malenga lula na ye bolata Cyril Ekina lula na ye moskino Mati Lumbe, le sénateur Paulo Kidilu, J.C. de Molokai, Mika Montero, Léopard de la Sapa, RDC. France, champion du monde. C'était l'équipe de France hier à Topanzara tout. Yo, Marcelisio, Yaka, Kilomoni Kosolola. Cyril Kinamfungu Kimbangu, Patrick Meka, il était comment, Chinois de King, Chinois de Paris. Paris Gori fait Malenga, Trésor Ngando, Papa Yoyo. Sans oublier Chavali, Patrick Mamouki. Peto Zapen a rejoint Lumba, mais il y a un moment côté, à ça, la maman solo, pose la style Oyo Bino Bolingaka. Il y a Molokai. 100%. Le collé. Lexa. Il y a un mec, as de la Kurunta. Donc, à continuité, il y a ma solo à Papa Wimba, na petit naende à la gare, na maman Sanae. On le cabio, on le cabio, on le cabio, moi le bien. C'est bien moi, Barigo Rife Malé, élève du maître As de la chorale, si à l'objet tout. Équipe Koufarate. Il y a mon poste, As de la chorale, élève du maître, si à l'objet tout quoi. Ma solo Kangami quoi, au Chaba prêtre à Paris quoi. Ici c'est. Paris. On ne parie jamais dans Paris. Pour moi, c'est vidé. Ma Paris, il fait mal. Yaka, Yaka, Lakisa, Lakisa, Yo, Yo, Yaka, Yaka, Lakisa, Lakisa. Allez, vous allez. Léo Mondele, Claude Mondele, na Japon. Kechi Lolwa, le boss de boss, Claude
de Vekiala. Itela, Asi Gigolo, Japonais au Quito. Oh, mais Bobasora. Il faut m'aller. Dans son pays, on va dire Japon toujours. Au moins, Mambou. Il fait malin. Il n'est pas de la salle. Ça veut dire que l'équipe de France va sur danger. Donc, on peut élève toujours là, on va fort. Toujours. Pièce il faut ça toujours. Pièce il faut ça pour un Paris. Il est Maïno, le mannequin de Paris. Claude Moussaï et Nandani na Moussaïrete. Gino Kamukote les mondes à part. Nabundes, Ousmane Luvunga. Hippolyte Koufi. Lika Sangwa. Simon Gomes Bamba. Odrino Muzumbo. Chancel Malenga. Isa Isabelle. Elengi ya libele ya mama abotanga. Eleki baresete nyonso ya bakordon blenga nalia. Ata mafuta tomati ezalaki te. Kasi yango elekaki musuni nelengi. Banda yokenda apeti esilanga. Nakoma kolia kaka pona sepelisa monoko e. Ma Monique, nga mwana nozinako nazolela yo. Péastona mama. Mater ya mamezanga bilete to minerval. Kasi eleki baleso bametre baprofeser bapesanga. Mama soki ozalaki kaka na bomoi. Mbele nasengi batia yo ministre éducation. Mbele bapake baprison nyonso bakanga. Mbele kutu mutu mabe azali te. La petite ya papa Wemba le vieux Mayas.